RDC, tozali koremercie bino mingi bayebo mesana kolanda émission na biso ya www.zoommail.com. topesi bino mbote po ete bozali koporte toujours confiance na émission na bino oyo bomesana kolanda lelo tobombeli bino basango oyo bokolanda na mokolo ya lelo ebongi na bino ete bozala kaka bisika bovandi boyoka nini oyo tobombeli bino po ete biso tozali site oyo tozali kozwa bainformation na source mpona koinforme bino mpe tozwaka partout po ya moto te mpe tokoyebisa bino bamakambo ndenge ezali kolekana na ndenge ya verite yango ete tosengi na bino baye bozali koporte confiance na bino na www.zoommail.com bozala kaka bisika bovandi nde na moma oyo bokozwa basango na bino bozali kozela bandeko babolingo mbote na bino bayebomesana kolanda chaîne na biso ya www.zoommail.com. bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino baémission na bino oyo bomesana kozela mokolo na mokolo oyo bomesana ntango nyonso tu kotala yango mpe kopesa makanisi na bino mpe kosala bacommentaire na bino. bandeko babolingo lelo tokolobela makambo oyo etali mboka na biso République démocratique du Congo mpe na oyo etali badiaspora congolaise oyo bavandi libanda ya mboka na bazinga bisika nyonso. lelo nde tokolobela bamakambo minene oyo etali biso bakongolais mpe oyo etali mboka na biso République démocratique du Congo. bandeko babolingo lelo tokoyebisa bino ete boyebaka yango biso bato ya Zoommail 1000 tozali chaîne oyo tozwaka jamais parti pris ya moto pe tolobaka makambo nyonso tu oyo ezali na nzela. biso ntango tomonaka bamakambo nyonso tu soki ezali komarche te ezala na Kinshasa kuna soki makambo ezali komarche te bandeko bomonaka tolobaka yango. ezala ta bakonzi mosusu oyo bazali kotata bana pembeni ya président na biso le rais Joseph Kabila tolobelaka pe yango pe tozangaka maloba te totombolaka mongongo pe tolobelaka yango. yango na ntango oyo bandeko babolingo natiki papa Roger ameka kofungolela bino mama ya likambo na émission oyo tozali na yango lelo ebongo nsima ngai na kotalisa bino mpe mwa bamakambo oyo nazali na yango mpona bapeple congolais. papa Roger napesi yo maloba. merci mingi mama Rosalie mpona kopesa ngai maloba kaka ndenge tolobaka ntango nyonso ete ebongi malamu ete kotombola mongongo mpona kotalisa bapeple congolais bosolo mpe baoyo basili kokoma faible na baanesthésie oyo bafaux opposant bazali kobeta bango ntango nyonso mpe kolamusa bango kotalisa bango bosolo. bandeko babolingo boyebaka ete biso bato ya Zoommail 1000 tokolemba te mpona kotalisa bino ntango nyonso bosolo po ete tolamusa communauté congolaise oyo bazali ntango nyonso kolalisa bango na bamasolo ezanga ntina mpe na bahistoire oyo ezanga vie. bandeko babolingo lelo tokoyebisa bino ete boyebaka yango bato mosusu bakanisaka ete bango nde bazali bilombe bango nde basimbi mokili oyo po ete balobaka n'importe quoi. bandeko bandimaka moto ya makasi oyo azali kobunda na kati ya terrain. bandeko bato wana bakosaka kaka ke biso boye me bokende na Congo esika mapinga ezali esika likonzi nyonso ya makasi ezali bokende kuna poto ndima bino botikala kaka bato oyo ya kosala makelela na poto ya kokende komenasaka bato kobetaka bato kotiaka bamoto na bavoiture na bango botikali kaka na position wana. bandeko babolingo boyebi ete bakongolais biso tozali bato moko soki congolais nyonso tu lelo alobi ete azwa makanisi atia penza liboso aloba ete tala mboka na ngai 32 ans oyo ya souffrance tomonaka boye te me lelo oyo nzambe asali tala bamakambo tokomi komona te bakongolais batelema. nayebisi bino ke bato oyo nyonso bazali komibenga bakombatant bakokota chômage po ete ndenge ezali wana bandeko babolingo tokosaka bino te soki otali na kati ya bato wana oyo batombolaka mongongo koloba n'importe quoi bazali kaka bato oyo oyo bana ya oyo batataleki ya oyo basalaka n'importe quoi na Congo. lelo baresource wana ezali lisusu te baresource wana eza te. tala ndenge bakomi kobenga bato mpona ete bato baya sikoyo kotia bango maboko mpona bakomi koluka ndenge nini bakozonga lisusu na Congo bakende kosala bozoba. bandeko babolingo ebongi malamu boyeba yango ete na mokili oyo
eloko nyonso tu ezalaka na ebandeli mpe na suka na yango. Bino maso oyo bosalaki na Congo, makambo nyonso bosalaki ya mabe, ezali teke moto moko akangeli bino porte mpona koloba o boye te, nzambe ye moko nde akangeli bino porte bandeko. Po ete nyonso tu bino bozali kosala ekobanda kaka kosimba te. Toyebisaka bato mingi bazwaka biso neti bato ya maboma, me mingi bakomi kokomprendre bandeko, ba leader ebele oyo babimaka oyo bayibaka mbongo ya Congo, oyo bayaka kotia ba bank. Lelo bakomi komona danger ezali koya. Soki batikeli bango kaka 10 ans na libanda ya mboka ndeko, bokomona bato mosusu ndenge bako krake pe ba misusu boko kaka go liwe ezui bango moko ba mibomi. Pour na minute oyo bango nde bazali ko accélérer koloba ete non bakongoli basala makasi po mingi bazali kobanga ete na ba élection oyo Joseph Kabila le rais aleka. Po ete soki Joseph Kabila le rais aleki bandeko ezali neti sikoyo ke botie bango na danger ya kosakana te bambongo na bango. Na niveau esi ekomeli mawa ndeko o nyonso bobande kokanisa o bambongo ya Congo bayibaki bambongo yango mpe ezalaki lokola bambongo ya kisi. Depuis Mobutu akota na se ya mabele bandeko, bato mosusu bambongo ekoma kosila lokola liseki, ondire Mobutu akei na babien na ye nyonso. Ntango Mobutu abandaki koloba ete après moi c'est la délige, tobandaki kokanisa ete Mobutu azoloba bongo mpona nini, Mobutu azoloba bongo mpona nini, azoloba bongo mpona malheur ya peuple congolais. Or que Mobutu abandaki koloba bongo mpona malheur ya entourage na ye, bato nyonso babandaki kolia bambongo na ye, bayebaka ete soki akufi moko te akotikala Richard na mokili oyo. Kokamwa bandeko ba bolingo. Yango na tango bandeko ba bolingo tozali kotiela bino siko video ya moto moko oyo alobaka neti azali na ba nguba na ba manioko na monoko. Boyoka ndenge azali koloba, boyoka makambo azali koloba, ebongo sima biso to ko développer sujet na to yebisa bino eloko nini oyo biso tozali kokanisa. Bolanda ba peuple congolais. Bon, effectivement, pour la journée à francophonie dans le monde, Congo, bisogno surtout oyebi que Congo est le deuxième pays après la France, pays francophone. Bon, bah coquet ça quand même moi privilège na Congo pe et mais na Jamaïque malgré tout kakufa. C'est bon malin. Est-ce que biso tant que tu bana, tout le monde a tant que tu petit, tant que tu au cola, tout le monde a mis. Si on dit que j'ai eu tout quelque chose là et penser qu'on a la fiche comme moi la biso payant face à face pour y arriver et biso nous avez pensé bateau o bi monoko neti allié ba masango azali na babiloko na ba manioko na banguba na kati ya monoko. Si on dirait j'ai eu la banduki trop sale tout alors moi la biso ndiko trop telemela e bandeko ba bolingo ko kamwa. Bandeko babolingo ezali pasi pe mawa komona tata monene boye bazwi biloko ebele batondisi na kati ya monoko maloba ezali kobima malonga te lolemo ezwi kabamba ya espace na kati ya monoko azali koloba neti moto azali na banguba na bamanioko na monoko shiko ndenge ezali wana tokosala ozali likambo me ndenge ezali wana shiko kuna na Suisse tokokende kuna akomona biso ndeko soki oyebi tozali na ba parasite na nzoto to na monoko na yo politiki basalaka yango na ba parasite te ozala na yango na monoko ozali koloba maloba ezali kokoka kobima bientôt ndire moto atondisi banguba na ba manioko na kati ezali pasi pe mawa na tango oyo toko répondre na message ya ndeko mwasi na kombo ya Mama Lato ya Dikembe asilaki kokomela biso pe asilaki kotuna biso ba mituna. Mama Lato ya Dikembe atunaki biso ba mituna alobi ete azali na parti primoko te na kati na ba makambo nyonso tu azali komona me eloko ezali kokamwisa ye ndenge biso tozali kolobela ba makambo mingi na oyo etali kaka président Joseph Kabila tozali kozwa parti pris na ndenge moko ya kosakana te tango bazali kolobela ba makambo pona peuple biso tozali kotala intérêt ya peuple te tozali kolobela mingi ba intérêt ya président Joseph Kabila.
Mama lato ya Dikembe na koyebisa na yo kaka ndeko mwasi. Merci mingi pona motuna na yo. Pe umonani ete ozali mama moko intelligente parce que kotanga kaka makambo yo lobi pe na motuna yo ukomi ezali kolakisa ete oyebi tout d'abord ozali na respect vis-à-vis ya ba proche na to ba prochain na yo. Oyebi ndenge nini ya korespecte bato, oyebi ndenge nini ya koloba ba makambo kofungola monoko na yo koloba liboso ya moto oyo azali inconni. Wana ezali kolakisa ete ozali très intelligente po ete kaka na makomi na yo tosali analyse na ngo tomoni ete ozali une femme très intelligente. Limbisa biso ezali flatterie te mais tomoni ndenge olobi na makambo otuni ezali te lokola ba mosusu akoya po afinga sans même ayeba eloko nini akoki koloba na mutu oyo bato oyo bazali ba inconni vis-à-vis na bato oyo bamesana kofinga. Mama lato ya Dikembe tokoyebisa oboye biso jamais tozali bato oyo tobosanaka bolamu ya peuple congolais. Soko landi ba émission na biso nyonso to tosala Mama lato ya Dikembe okomona ndenge nini totombolaka mongongo pona kolobela ba peuple congolais. Okomona ndenge nini totombolaka mongongo pona kolobela soki likambo ezali ko marcher te. Peut-être outi kotala kaka ba dernière image na biso oyo ya mikolo yango na tango mosusu o juge biso bongo mais zonga sima banda kotala ba video na biso okomona ndenge nini totombolaka mongongo. Soki makambo ezali kotambola na Congo bien te tolobelaka même ba ministre bazali na Congo. Tolobelaka moto nyonso. Mais problème ezali boye. Il faut pas confondre lilala ya kopola na lilala ya malamu. Parce que mingi bazali kosala confusion lilala ya kopola na lilala ya malamu bazali kozwa bazali kosangisa yango. Pona nini na lobi bongo? Mama latoya soki na lobi bongo ezali na tina. Lilala ya kopola ezali neti bato oyo babengi ba combattant. Ba combattant bazali ko se prétendre que bango nde bazali ba combattant bazali ko bunda pona Congo. Mais ceux qui totali bien lutte na bango o bazali ko sala ezali na sens ya ko bundela Congo te mais ezali na sens ya ki voyou pe na sens ya ki bana ya kuluna. Bande ko ba bolingo. Comment expliquer bino batu bozali koloba ite bozali ko bundela mboka? Ezali na ba congolais belé ba diaspora congolaise belé bazali awa na poto. O balandaka pe ba image ndenge o makambulika na Congo tangu msuna nzela ya balingala facile. Okomona soki ba projecter moi image moko o tangu msuma makambo malamu zo salama na Congo. Soki bato bazali na Londres ba meki kolobela yango ah kolabo. Soko zana mutuka ba kosala manœuvre ba ke batumbi mutuka wana ou bien ba luki ko menacer ba beta yo. Alors yebisa biso ndeko mama lato ya Dikembe. Est-ce que na ndenge penza ya bato yo batangi yo bato mayele biso tokoki kozwa pari ya bato ya boyi? Parce que biso tokozwa pari ya bato oyo bazali ko sala makambo ya malamu mpona mboka na biso République démocratique du Congo. Boyebi bato boni lelo ba nationalité boni lelo ana poto et surtout na Londres o bakoma komona ete ba congolais baza ba voyou. Combien de fois ba congolais ou bazali na ba étranger ou bazali na Londres basi ba posa ba question na mbale belé au moment na balobi ah mais pourquoi ba combattant ou ba menacera kaka bandeko na bango ba congolais alors que bino bolobi ba rwandais ndem bazali ko agresser bino mais jamais tout mona en Angleterre ba congolais ba ki ko menacer ba rwandais ni ba keli boso ya ambassade ya Rwanda ko manifester ko se manifester au moins ceux qui déjà ba étranger bazana ba idée ya boy ko kanisa boy. C'est que les étrangers qui combattent ou bango bazako le baba combattant ezali na tina te ndeko mwasi.